Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, pour que tout soit mouké, vous voyez que non, le 21, le 21 mars 2024. Alors, tonton Yannick est là, aïe to betamo le solo mouké, n'a pas abonné na ngai, n'a pas été le solo mouké, n'a bino au peu sans confiance pour l'andarangai chaque jour. Vous avez atteint et partager vidéo à tonton Yannick, le 21 mars 2024. Nous avons le solo mouké là par rapport à tonton Yannick. Vous voyez que n'a pas kotika bino jamais, vous allez n'a pas kotika bino jamais, n'a calme comme ça. Ça n'a pas liboso na bino na me kosola na bino tamo eloko ya mukie parce que to ce qui rendez-vous que non to la live, to so la live vous que live ça que non, vous poser la question, on va bien répondre, on va bien loba. Mais n'a pas kotika mo batamilaité ça na sa vidéo oyo, na ça lelo pour que to me kosola mukie, to e ba mo mukie qu'est-ce qui se passe na tonton Yannick. Bande konangai vraiment merci na confiance au bopé sangai, aux autres temps ya ko s'abonner na page nangai, aux autres temps ya ko pesa na confiance oyo ka ona oloba. Alors so ko zoki temps ya ko s'abonner, so ko zoki temps ya ko cha like na page oyo ya Yannick officiel, c'est parce que c'est pas que maloba oyo tonton Yannick alobaka. C'est parce que c'est pas maloba oyo na ba conseil oyo tonton Yannick apesaka, ce n'était pas pour rien. Oyo s'abonner qui na page oyo parce que s'abonner qui pour yebe que non au se bénéficier au bénéficier de quelque chose. Mais si bitement au lalio la mouki au monde a tonton Yannick a publié sur vidéo té, tonton Yannick a publié sur photo té, au tourner moupandi au monde tonton Yannick ba ko publier dans les réseaux sociaux, ba ko publier dans Facebook, ba YouTube qui a sali boye qui a bomi mutu à que prison 22 ans. Na bi que ça qui au passé mais les a moukili za ka boye moukili ba luka ba tout ba avancer té, moukili soki osama ba bien, ba linga ba kitisa yo. Mais vous comprenez le monde bande konangai que ba vidéo auto publier na page na biso, ba vidéo auto ça la na Facebook na biso Yannick officiel et dérange ba te belé. Mais ce que les autres comme ça nini. Tonton Yannick azora asala ka mutu promotion té. Tonton Yannick akena ko ba vidéo té ya batu oyo ba sali effort ba ba caméra ba filmer pour ya ko poster na page oyo pour que azo ba vie, pour que azo ba like, pour que azo ba abonné. Ceux qui vont abonner au nous sur la page dans Oyo, ils ont abonné au tonton Yannick, Arzoa Bango, Namaloba Naye. Car on est dans le baboye, muta sepeli na maloba nangai, muta sepeli na ba conseil nangai aye à s'abonner. Yango na comme na abonné au na salango, pe na bundangai mo repona comme na bango boye. Yango na zara fier na bino, na zara alinga te que non, na sa eloko moko o e choqué bino parce que vous pesa nga confiance. Mais les loba to balinga ba nuire ngai. Par rapport à l'histoire na bango o ba créer ndeko ngai nengal beloko moko ndeko oyo zo ki vidéo oyo zo ki téléphone na yo ozo ki caméra na yo ocheli boso ozu photo na ngai ochena sima na yo ozo loba makambu ozo créer histoire pour nuire vie na ngai nga za nzambe te na za nganga te na za magicien te mais yeba que non so ki Facebook e futaka yo ou bien YouTube et foutaka yo, ou bien au salaire kaka po ozo ba abonné, ou bien au salaire kaka po ozo ba view. Na kombo tonton Yannick, na kombo na nga na photo na ngai. Vidéo wano posta ki na page na yo, na Facebook, na YouTube, na TikTok. Ko effacer yango te, garder yango toujours. Nzamba o sa charger na yo. Ngai na otika nyo sora maboka nzambe. Est-ce que vous avez que non élévation musu se yaka l'air bozo luka bo kitisa mutu oyo nzambe atombola ndeko yo relève solo moko omoni ba bénédiction musu to dans la vie ba élévation musu to dans la vie ils en ont ya forcer té soko tangamaki il faut l'élever soko tangamaki il faut la o éclaircir mokili o la likolo ozano toujours ka likolo. Tout faire étoile té étoile la ta au bon on a c'est ya drap lumière nango e bimara donc yom tozo ki ta ya ko salir réputation na ngai yom tozo ki ta ya ko créer histoire ya vie ya mutu oyo mona té ozo ki ta ya ko créer histoire tu vas les payer fait vidéo wana so potentiel so ki oposta ka na YouTube na yo na Facebook na TikTok ko effacer na oté tonton Yannick a en prison. Ils ont tonton Yannick.
Tonton Yannick a 22 ans de prison. Monsieur Sonaka qui 25 ans. Monsieur Sonaka qui abomi moi si naye. Monsieur Sonaka qui moi si naye nini. Liputa DMBC. Nous avons s'en charger na bino. Si on a liboso boye za pona sona abonné na ngai kotono sozali. O tanga nous abonné na ngai, o tanga meke no. Oema page ya tonton Yannick. Tout le monde a distraction. Boyebi makam o to zara entre bino na ngai, boyebi. Devoir na biso zali ke non. Tout le monde ça va tout clair. Donc ba o ezati ya robata malisusu, makam o e bomba maki. O peut-être mando banga to bi ah tout lo bien o peut-être to be so ba copie ba tu misusu. Nyonso yebi masko boy polele. Parce que batu misusu ba comment ko faire souffrir batu. Batu misusu comment ko torturer batu pour na mamba voyage. Batu misusu ba ko esclave na bango ana ba mboka on na États-Unis partout koto misusu parce que azo ça aller makamba voyage. Makamba o misusu za simple o muto ko sala ngoko tout peut-être yemoko. Mais pas batu misusu comme coopération. Donc l'être lo baboye toujours déranger bango. Donc pour votre information, ce que vous avez fait là, vous pouvez sous force moko oyo. On a été. Vous pouvez force oyo. Peut-être dans ça qui n'a ngoté. Je suis là, tonton Yannick est là, babonné na ngai, tonton Yannick est là. Restez concentrés. Toujours comme on a moins de mecs à la minité. Développer le réseau de ma minité. Tout ça a pour nous resunga batou. Tout ça a pour nous aider bateau, par exemple, difficulté, l'air va gagner des V. Tout ça a pour nous aider bateau, bah na difficulté, l'air va perdre des V. Tout ça a pour nous resunga bateau, bah kozanga ba moyen habillé. Tout ça a pour nous resunga bateau, oh yo bah difficulté pour nous yamboka aux États-Unis. Mais diable, Satan l'inga distrait biso. Satan l'inga ten sa biso nzela. Mais to nyati pena boy. Naso ngasima mo nga bien, ngaye. Naso ngisima. Moninga. Woni makona ngati. Nakona ngango. Oyi pana tomboli makona ngabongo. Namona mutu moko lobi ke no te. Ndaza bongo za liberté provisoire, bache basinga na makolo. Congolais, il faut le changer. Congolais, il faut le changer. Il faut le changer. Parce ya muninga, to souffrance ya muninga ezala esengo na yo te. Yo sa ba vie na kombo ya mutu oyo yebite. O sa ba vie na mutu oyo mona te. Olingo sa ba vie, olingo za base na histoire oyo créée pour ennuyer mutu. Tu vas payer ça. Combien tu m'satan? Biso sto na sa moyi, mon moyo ebeta biso nyoso boy. Okofuta ngo kakawa. Eza okopia ki vidéo. Eza okeno kopia ngo quelque part. Soko posta ki encore na mire ya Facebook na yo, na mire ya TikTok. Tu vas payer ça. Je suis là, tonton Yannick. Alors, un mois demain, Debezo Bima, bande konangai, tous à concentrer, tout le monde a distraction. Je suis très bien. Mais ami qu'on a ça live mon autre ça la bisonyoso, autre ça là pour que tout ça là, pour toutes les questions, tout répondre des bisons à biso. Mais votre Yannick, tonton Yannick Azali. Portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je vous aime beaucoup.